Herman Emporio. Déjà la moni Tondolo Didier Lacoste et na Lola Moana. Il y a famille nanga yo journaliste. Yo za ngaya. Photo ça la boye. Na ta kit na sepeli. Merci. Na yana la palais de sola. Tika no mambo le mama. Te mais plaisir eza bakasi awa. Yo famille nanga. Chérie, il attaque ton corps poto bima. Rachel na mombele balingani. Maître yenang bakoto balingani. Kisolo. Oeda focal opéra ça qui n'a pas moyen qui a perdu dans follow. Na sepeli tota la fée. Tota la fée na moi la main ça linga plaisir yolo na bisango. On m'a tapé podium. Te biso tota la fée. Tota la fée. Nanga follow kwa sana ayebi na bana na yetu na za mwana o na yebsa re papa foko sala boy foko sala boy. Et on linga nga mingi akabela nga mbongo en tout cas on a bien c'est bon. Le temps balobi nga na oti qui sente pas mwana za internat. Aboye ko ya vacances à Pâques na oti ko foot la ba passo alimentaire na tiki. Na ozo ngande ba nanga père obeta. Donc na ko même pas ndako ndo moninga bo. Salut Nabilon Soto Yobo, c'est la mikolo yo makasi lisusu do bolingo e bakisa misusu na www.clebois.com. Là bon moni Freddy Akimbe, moninga ya nege tanto di Weber, Ange Akimbe, moninga bongo ya Ibro qui voula papa na Diams na Paris et Platini Chipamba, Chancel Mbemba 2010 mon ami personnel. Panité na yo PJPN nkolo yo oza ming ko collaborer na Freddy Akimbe parce que oyebi makambo tozo sala Paola Schengen maman na Prince Junior Touareg papa na Preston na Canada mima wetu bela dinganga bon anniversaire de la nation un bon tonton l'homme invisible immonable tonton Banda papi Guéné pichumanga ya chéri ya qualité awa naza bongo na yolo Yolo awa na ye ko sala nini na ye po ezana vena biso moko boye velai to mona e kala fosko to ta pendule na ye abeta andeni ilika andeni Gabriel Chada yolo baki fo bina yango Hélène Loulou la Rose o baki fo sepela nango Ibro qui voula na Paris papa na Diams makamango ezala kaboye 5 kitoko nayo Herman Emporio bosaka tellement musala kitoko lelo la concert oyo ya venabiso evolorolai ndenge koleka ndenge kobeta ba invité nini bakoya po bika to na yolo ce qui tondolo ye donc Didier Lacoste voix masoko ye et la kisike vous avez maman na yolo ce qui peut lola mwana po ye et la kisike vous avez mwana yolo ce qui peut oui aux amona même Diego ce qui ou la qui aux a véritablement na yolo Chancel Mbemba de m'aider mon ami personnel Merleba au moninga Eric Maindo Kovo VVK à l'international Gabriel Chada Mima Wetu Bela Dinganga bon anniversaire du Soussou et mes condoléances nayo Gabriel Chada mes condoléances nayo Hélène Loulou la Rose Flabel Winnie tozo za ming nabino ndenge moko nayo Jili Chibanda Edi Akime manager nanga to ngar boy mais tout kota tout la makambo nyonso to ekoleka bon to yeba po awara ezara na www.clebois.com ndeko ki kolakisa bino bo babiloko mususu na ebite ngola komika soko meki na bino lungwawa lungwawa Herman Emporio tokota bongo total ngo ndenge koleka kitoko
Voilà, awa toza bongo na yolo esika oyo papa na biso evolorolai azobeta concert na ye, c'est-à-dire to revivre les sous bilo wakala. Et ça le biso plaisir à trop, mais plaisir en silité. Na koki koloba mwana et puis na koki susu koloba li susu tala déjà Herman Emporio déjà la moni Tondolo Didier Lacoste et na Lola Mwana ya famille na ngai yo journaliste yo za ngai ya photo sala boye na ata clip na sepeli merci na yana la parler de solo tika na loma mbole mama te mais plaisir eza bakasi awa yo famille na ngai ouais un mois déjà ah yango ba kibeli ka trop trop na sepeli en tout cas voilà et c'est ngozara mingi ya boye yango bomoni ke yolo etelemi tala esengo oyo eza awa voilà Lola Mwana tomoni awa na concert ya papa na yo na bité bo sisana nuna na kati sana mission merci mais dire que c'est moi de lobamke par rapport ya concert oyo na sepeli tota la fée na mwana mai salinga plaisir yolo na biso ngo on m'a tapé podium te biso tota la fête voilà donc il a dit que makasi mais toza ce qu'on a Lola Mwana aza mwana ya Dido Yongo oyo azaki musicien pe na kata Zaiko donc Lola Mwana yeko tala papa na ye et puis ayepe lisusu le temps que musicien ya kata Zaiko Lola Mwana ndeni ah ça va et puis que kala Naza mais ça que surtout à mission on a na télévision tant que venait mes alliés aussi tant que venait mes alliés moi naza kana kunda ben mais ba ba concert à Zaiko ba mona nga na roleka na TV mukolo oyo to banda studio to banda masolo et chance que na yendu la papa nde ozenga mais ngai mo na se décider na baki na banda TV mukolo to aussi to banda album à Zaiko album à Zaiko yo c'est pour quand on rate Zaiko. Je ne sais pas encore, mais tu que tu travailles dans ma président. Nantembo y avait du tout qui bisonnant dans le bien sur leur morode. Mais tu travailles, on a répétition. Voilà quoi. Donc il y a quelques chansons. Nantembo y avait de 2 ans mon corps. Bisonnant de chez tes mains. Tu bandé déjà studio. C'est quoi l'air où y est dans concert où y a papa. Na habité. Où y est pour encourager, où y est pour mettre podium. Papa nanga ifolo kwazana ayebi na bana na yetu naza mwana o na yebsa papa foko sala boy et yango linga nga mingi akabela nga mbongo en tout cas on a bien c'est bon le temps balobi nga na oti qui sente pas mwana za internat aboye ko ya vacances à Pâques na oti ko footela ba passo alimentaire na tiki na ozo ngande babina ngi père obeta donc na ko même pas ndako ndo moninga bo ndoza outi qui sente na kitimba mo awa surtout que petit frère abeta rawa nde na ye na de mandi mon amatai na yambi petit frère na kiti na ye bon père et puis beaucoup plus bon petit frère nanga Djangi Francis Dindo waza na podium siko mais Freddy na zo ya show moni oza likamba palin donc Lola ya ndeko nanga c'est mon cousin elle comme famille comme palin donc comme palin auti makamba utaki mais arabino le roi père aza o père kulutu le roi père kutu azalewa amoni ye a ngombe domina ni ngombe adi ngombe donc deux fois te wa to moni ba général Kundo personnam donc masolo belé to moni vena biso eza masolo palin masolo Dallas masolo Yolo yango na ye
toujours autant la vie yango loko sirate ega chez nazanga morote omote ke Didier Ali My Foudre mvuama on a bien mvuama la coste Didier Mbola azali wana chou azali wana comment on peut la coste paye donc la grande famille ça Didier Mbola zona chou azana donc la grande il y a biso ya famille oh yo lo vraiment était mais mokili mo mabota le monde entier bota la yo moi eloko moka moke ya papa po ba sentir wana lola mwana lega na kleboa.com ah nzambe na makele ba ko nga bien te yo ko kitoko na mata podium bozonga na podium moi gumuke awa chérie il attaque ton corps poto bima Rachel na mombele balingani maître yenang bakoto balingani kisolo Reda focal opéra ça qui n'a pas moyen qui a perdu dans follow. Voilà, le bani na mokil mobile. Olobi mokil mobile ma vota le bani. Na je savons qu'à passer demandera beaucoup plus que Lola Zawa et tout. Je suis là. Et ça va que ça écoute bandi album siga. Nga linga rolé kana TV. Nga rolé kana TV ce qui événement ezali. Le rôle à Sekoto Bandi Studio, Kalaté Bazon à la TV. Donc, Yosam Taliboso, après une année et demie, dans les garçons à la TV. Amen. Aux armes de Liboso, il n'y a pas que au fond, on a Benzela, on a Bandis TV. Ah, Bilone Tembete, Boki Negelo, la Mona Lobby. Au fond, on a Benzela, on a Bagina, on a la TV, on a Sama Solo. Mais, il y a comme de l'accent, donc, au Zunga Boy, na Bandi. Donc, il y a de fond, on a Benzela. Ba vie na yo, ba mère no, ba linga roming. Baza Ebele. Na rotanga te baza ebele bango tu na linga bango mingi nasa basela ka bayo kanga album azaiko. OK, voilà tout on a rassi tout tikio na koti na imba muke na père et puis bon voilà quoi. Voilà, merci beaucoup, merci na olo la moi. OK, na lo barana yo de la nation Papi Gene Pichumanga ya Jipen Junior Toaré papa na Preston na Canada. Merlin Bao Moninga ya Eric Maindo Kovo VVK à l'international Chilichi Banda et Bella Dinganga bon anniversaire pour nini pété sous Mima Wetu Flabel Winnie Gabriel Chada à toi na www.kleboa.com ça déjà les comme boulot pour sentir Babiloko estikala jamais comme ça là. Papa voloko bomone suwapi. Kala. Lola mwana bomone wapi. Kala. Mais na moni sibino na laki sibino susuye bo senti moi bilenge ngo ndengeza na yolo concert yo et voloko na biso papa na biso lai. Umela Oumela vraiment ya Oumela Fidèle Soumouni et ba étudiant nyonso tout bo sepeli makasi Herman Ampo yo po sepeli makasi obini kutu 5 kitoko bini pona ninte na yo pe lisusu mutoyo na lingara mingi ona tangara mingi ona gangara mingi Jomo Sengo na Lyon et Paola Schengen maman na Prince Bilon surtout ça dit merci beaucoup Tokomina Souka et dit Akimbe Ange Akimbe moninga Yannick tantôt du Weber Yannick Nzanga mais ezana na lobanga na bino kenga ngai en tout cas mutoro la ngai naza susu na eloko lobate na susu na eloko prouver buloka ande mutu et yo sa musala nango parce que naza Freddy Akimbe alinga mingi kotonga mutu te alinga mingi koloba mabe ya mutu te parce que ayebi bien Ibo qui voula papa Nadiams Ibo qui voula papa Nadiams na ebi kolinga nga mo trop émission ngo kasi tokuta ninga lobby et moi na mpo yo lobby to pesa bango so micro te po là na pesa ki bango bakanisa bango danger pas lungwa wa